Karine Mokonzi nalandi na site ya Karine Mokonzi chez Mokonzi Mia Temo apesi conseil na bato oyo bazo sala na chaîne ya chez Mokonzi bazo bloquer bato abatika biloko wana nalandaki na chaîne ya Mère Fashion de Nantes na yokaki pe ye akotaki na direct ba blokaki ye na bato ya Karine Mokonzi. En tout cas na kamwe koma bato ya Karine Mokonzi bazo bloquer bato ya Karine Mokonzi bazo bloquer ba commentaire ya bato ya Karine Mokonzi na ndimite bato ya Karine Mokonzi bakotia commentaire. Par exemple, Mère Fashion atia commentaire na chez Mokonzi afinga Karine. Na ndimite ekokosala mabongo po akotaki na kombo na ye na site na ye na voie normale. Alors, na lingaki pe na tia doute na ngaki na monango impossible parce que to yebike netinga na yebi muta jeraka fait YouTube, site ya YouTube, ya Karine Mokonzi eza Mia Temo. Mena yoki ye moko Mia Temo apesi conseil. Alors tango Mia Temo azo pesa conseil elakisi bote ba papa, ba mama, bandeko. Bote ba rando na ba randonnette. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko tango Mia Temo yemoko azopekisa elakisi bato mosusu baza na chez Mokonzi bakontrolaka ba commentaire pe balongolaka bablokaka. Alors soki mokili balobi na bango ke balongolaki ya Mère Fashion de Nantes na kanisa boko douter. Oya ko douter te akoloba ezakaka ba guerre d'esprit oyo eza na kati. Mais bandeko ezala guerre d'esprit, ezala guerre de âme, ezala guerre du corps. Mais chaîne wana ezali chez Mokonzi officiel. Ezali site ya Karine Mokonzi. Eza site oyo etiaka makambo presque nyonso ya Karine Mokonzi. Musique ya Karine Mokonzi. Ba télé-réalité ya Karine Mokonzi. Ba gag ya Karine Mokonzi. Donc, etc. ya Karine Mokonzi elekaka na site wana. Chez Mokonzi officiel eza ya ye. Alors, to yebaki netinga na yebaki Mia Temo yende mutu akontrola kango. Mais na kamwe na ba commentaire eza na bato mususu susu bazalaka bageraka ba commentaire. Surtout soki nazolo belango elakisi nazondima makambo balobi eza ya solo. Pourquoi na moni yango eza ya solo? Nga moko na kotaki jour Karine Mokonzi bazaki na ba majaki na malili na Ansu Luzolo. Mukolo Ansu Luzolo ayaki ko beta ba brick. Non, ayako beta matolo na ba chinois. Alors mukolo wana ngape na zalaki. Tangu balobelaki 3 mibali oyo bayaki wana soi-disant pona Karine. Ngai pe tangu nalandaki Karine azosenga ba chinois babenga baloba. Ba misusu batie na ba commentaire. Ba commentaire bandeko ezalaki ebele te.
ngai pe na lobi bon lokola basengi opinion tika na pesa opinion nanga bandeko commentaire na tiaki ezalaki aventure te ezalaki réalité même Karine Mokonzi atangi kengo pona monaki soki bolingi bolanda bien na video bokomona Karine Mokonzi akepa Ange Lozolo azoloba ne na litoi tango azoloba na litoi ata bokoyoka bien te mais soki botie attention bokoyoka atangi kombo ya Papa Robo bandeko video eza wana bozonga bokende kotala botala kaka bisika Karine akokende koloba na Ange Lozolo na litoi atangaki kombo ya Papa Robo bon tango Karine azokende loba na litoi wana sa moni commentaire nga na tiaki nga pe na moni alobi kombo nanga seke na batali commentaire nanga bandeko na meli ji na kitisi kopo na lobi tika na tanga commentaire yango pourquoi Karine ake solola na litoi na Ange Lozolo na tala boy commentaire ebungi me ba commentaire ezalaki muke na tiango na projecteur commentaire ebungi bandeko commentaire yango ezalaki nini boyoka nga ezalaki boy Karine Mokonzi bazoloba baponela ye nani na mibali wana ba chinois bazobenga nga Papa Robo na tiaki commentaire juste oyo selonga na bandaki boy na komi polandri ezaneti polygamie elakisi ndenge bino nyonso boyebi mobali oyo abimaka na basi ebele nga sikoyo na tiaki polyandrie babiloko ya bongo bakomaka elakisi mwasi oyo akoki kobala mibale to misato ezali commentaire ya mabete eza réalité ndenge nga nakanisaki nalobaki na commentaire nakomi polyandrie ale nakomi Karine abala kaka bango misato bandeko eske commentaire wana efingi mutu commentaire wana eza eloko kolongola nakomi Karine Mokonzi abala bango misato kaka bandeko polyandrie esalamaka na planète oyo na Amérique latine eza na basi eza na batribi mwasi abalaka mibale azane pe na mbongo te abali mibale baza pe na mbongo koleka ye mibali wana pe bayebike babali biso mibale mwasi soka aza na zemi bamitungisaka te bayeba nani papa bango nyonso bazalaka papa ya mwana wana pe basiportaka bango bien ndenge bomonaka bato Amérique latine muso bazalaka o balobaka espagnol soka présenter au papa na ye a présenter au mususu papa yeba penza ba papa pa na ye biologique 3 soki moko akufi atikali na ba papa mibale moko akufi atikali na moko pa na ye bango misatu papa biologique eza bongo tribu wana ebanda kala sikoyo bokoloba Karine aza muta tribu wana te mais Karine eyebani azalaki na Dondi azalaki na Gez Mawete azalaki na héritier 3 polyandrie alors nga Papa Robo na pesi ide nanga oye wuti na mutema Karine akoko bala bango misato mabe eza wapi soki Karine asepeli na ide nanga abalane mibali misato mabe eza wapi loba batu mususu bakoko sepela te pona minute oyo bakosunga ye bafutele ndaku bakoloba toboyi tolesa mibali misato surtout soki basalaka te soki basalaka eza avantage pona Karine mibali misato bakokipe Karine bien surtout nga nazoloba teke asala mobulu azwa mibali misato na komiango bien polyandrie soko komiango elakisi kotrompe te ndenge bakomaka polygamie na kanisa bino bokoli na Congo eske mutu aza na premier bureau na deuxième bureau
bozwaki mobulu bozwaka ye aza na mwasi na ye premier bureau na deuxième bana ya premier na deuxième babengaka yango tout simplement polygamie esalamaka na bamusulman babala basi misato mine. Alors nga mpe napesaki ide na nga Karine Mokonzi lokola bayebango misato bazoyokana mpe bien bayebani mpe bakamaradi. Alors baza na posa Karine soka monike moko eloba chinoise wana bakokani na ba ex na ye kasi eza vraie occasion nga napesa Karine conseil asala a pratiquer polyandrie ki akosaka batu na kepa ya boye simaza na dondi kuna bazosolola na héritier sima nango kuna na gezma wete omoni te eza mabe. Alors sikoyo commentaire nanga balongolaki yango wana kutu eza problème te problème eza yangoyo chez Mokonzi officiel eza site ya Karine Mokonzi oyo soki mutu azolongola ba commentaire oyo eza ba bêtise te benjir choquant te yeba mutu wana ayena modèle mususu ayena vision mususu na site ya Karine Mokonzi. Sikoyo bino mutu bolandaka Karine bino mutu bolandaka site ya chez Mokonzi na biso soki bomonike vision ya mutu wana eza bien eza avantage mais soki vision ya mutu wana ya kolongolaka ba commentaire devant star icône ba commentaire yango eza même pas benjir choquant même ikutu muto ya salaka cœur sensible muteme betaka akozwa tension na ba commentaire wana akozwa nango tension te c'est que mutu oyo surtout oyo alongolaki commentaire nanga ngai na kokoloba teke aza na vision de aigle pona Karine Mokonzi naza sir mutu wana na 2021 aza na vision pona Karine na ndimi te aza contre Karine mais vision na ye fo ezala vision ya bangembo kozala na vision ya ngembo eza nango mpe mabe te mpo ngai ntango nazala mwana moke nazala komona bangembo 18h babimi na ndako moko eza kozala kote kuna ya biso ya bavoisin omona paka liboso na susumuka bala liboso na mona sima balobi bangembo bakomi na ndako po ndako na bango modele batongela donc vi na nga mpe tina koma boye bangembo namonela bango kaka wana namona bango pa mosusu te mais eza vision na bango ya kolamukaka 18h kolalaka soki makolo na se mutu na se sikoyo ye aye na vision ya bangembo chez Mokonzi officiel alors tozela album ya Karine ebima totala ndenge YouTube ya Karine chez Mokonzi ekomarche na mutu mususu o Karine engagé aza na vision ya bangembo ngai loko na koyebise kaka félicitations vision bangembo ekoko marché on sait jamais ngape histoire bangembo en tout cas na yebite à part bangembo wana babangisanga yozo bangisa nonga te po nga na tiaka nanga ba commentaire te na ba internet pamba soki na tie fo sepela na mutu nyonso ngape na kipaka te batiela nga ba commentaire na kipaka na sali oya koyoka ayoki esili bon nga papa robo na yeko kabula na bino isolo kaka. Félicitations ndeko na biso ya vision ya bangembo. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama.
Bonjour, na bakalina kelenge ya combat congolais TV vraiment ngamo na zana chaîne na chaque toko ya boss na so jipe kia mata ay boss de boss ya nyama ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso jipe kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiama les boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na bakalina kelenge ya combat congolais TV vraiment ngamo na zana chaîne na chaque toko ya boss na so jipe kia mata ay boss de boss ya nyama ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama les boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.